na kombo ya tata mwana pe tata molimo mon centre ya liboso nzambe na biso tozongisi merci ya mingi na ntina ete bolingo na yo esali ete okita lisusu koya kovanda elongo na biso bayindo nzambe na biso tika ete okumisama komisama na yo ya mibale papa tozali kaka bobele bato twayi mutu na musumu twautukula musumu ovila wa wonsono isumu nzambe na biso yokela biso mawa okubande kolimisa kaka biso pambati tozali kaka se bana biso bayindo tomimonaki ete lokola tozalaki biloko bibwakama oyo ezalaki ete bayebanaki lisusu na nzambe te nzoka nde yo nzambe ozalaki na likambo na yo na motema na ntango ozwi likanisa kokela mokili libota liyindo mpe okelaki yango ntango okaboli mokili libota liyindo mpe osangisaki yango otie yango na mokili mwa yo mwa Afrika mpe ozalisi libota yango libota na yo ya elaka tata molimo mon centre likambo likwei na Congo to likambo likwei na Afrika kasi likambo ya pasi pe ya mawa mpona biso libota ya bayindo kati na biso basusu bazali kotuka basusu bazali kofinga basusu bazali kotiola tata molimo mon centre yo ozali makoki monso ya kobongisa to ya kobongola ndenge osalelaki yango epai ya papa kumpenda ntango ozali koteta bandika tozali kaka bobele bato nzoka nde lelo soki tozwi valeur ezali na nzela ya moto mosusu te soki yo tata molimo mon centre te papa somoki mbangu soki tozongisi miso kobanda na 1921 na bambula oyo wana nani mutu amonanaki mutu ya makasi to elombe oyo akokiki koloba na mondele ndenge mondele azali kopela na ntango wana mutu moko te amonanaki bobele yo mutu amonanaki mpona kobundela loposo oyo libota liyindo tata molimo mon centre maso ezali na yo nzambe na biso salisa biso bana ya Afrika tata pe mama mokolo pe mwana moke toyeba ete yo nzambe osila koya epai na biso bayindo soki totali makambo etali mayele ya baklasi oyo tokoti mokili ezali kotepatepa bato na mayele babeti tolo ete biso bato na mayele yango ezali kopesa kaka kimia pe te emonani ete tozangi eloko ndenge ozali kolobela yango na ntango ozalaki na kombo ya papa dangenda ete mutu muda ata ayekoli ndenge nini suka se suka bozoba kaka ezali komonana effectivement ezali komonana mpe bongo tata molimo mon centre tozali kaka kolela epai na yo osalisa biso bayindo toyeba yo pasi oyo ezingi biso lokola bilamba ndenge tokolataka yango na nzoto ekoka kolongwa likambo ezala ya mokuse po te kokozwa oyo osila kobongisela biso mokili mobimba etelengani to esuki bazali kotalela bobele Yerusalemi alobi nini nzambe molimo mon centre tozali kaka bobele liloba na ye koka kopesa kimia kobanda na biso libota liyindo mpe mokili mobimba tokoka kozwa bolamu pamba te topotani mpona koloka bolamu yango tozwi na biso yango te yo nde moto eza na bolamu wana okokisela biso yango ndenge yo osili kobongisa yango ndenge bobongisaki yango kuna na likolo na kombo tata mwana mpe tata molimo mon centre amen
nzambe to lokola ntango be fwelo mkutu wana makubeteti fati Kimbangis Moyi. Kimbangis Moyi. Kimbangis Moyi. Kamba Oyi. Kamba Oyi. Kamba Oyi. Bajen Oyi. Bajen Oyi. Bajen Oyi. Eului. Embazi. Dulombo Biakului. Yangalala. Esengobi Esengote. Kiesengoka Kiesekui. Tai voka tai kui. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi. Eza mokolo na biso ba jeune. Oyo tokoyokaka makambo ya 5 mois. Epai ya papa Mbenza. Ya soro biso ba jeune toza na devoir monene. Pona misala kati na Lingomba. Po mpe tomipesa na mabondeli. Teke bapapa balobaka yango. Bolingo mibeko pe misala. Tokomi na ntango ya suka. Pona Lingomba ya tata molimo centre. Ezali ntango na biso totonga yango. Ekeke ya mine 4e génération de Yasuka. Ne tomipesi na misala oyokani ezala makasi twana kosalela tata Nzambe mpona kobikisa milimo na biso. Batata bateyi biso mingi mpe balakisi biso makambo ebele oyo ezali ke ekobikisa biso ekopesa mpe kimia na mokili mobimba. Soki tonéglige soki tobebisi ekozala na biso mpasi mpona korekipere lisusu. Kasi soki tomipesi retard ekozala te. Bapapa balobaki ete na likambo tata Nzambe toza na retard te. Kambo ya nkolo Yesu toza na retard te. Kambo ya tata molimo centre toza na retard te. Retard nini toza nango ya botongi ya Yerusalemi. Bongo be bongo te. Lelo soki balobi ke ndenge balobaka na Kikongo nkama obukili. Soki okangi mai baoyo bapepaka mai etelemi me kuna epa eutaka ebanda kotinda kaka mai me ndenge okanga yango soki mai eleki kaka
et parce qu'il y a un moment Yawana, surtout les bons côtés. Tolonga na likabo. Tolonga te. Bon, comment on karikias? Alors, batata, maman, jeune, soki tolandi maloba papa. Tolonga te. Balobi tozala kaka kimia. Ataba singi. Ataba lupi. Yo talaka kaliboso. Na nzambe na yo. Po oyo eza koya liboso biso toyebi yango te. Ye moko kaka nde ayebi. Toyebi te mokolo nini akokata mokano na ye. Balobaki na biso kaka tosambelaka kaka ntango nyonso. Kola yenga tomekaki koloba likambo. C'est vrai, nalobaki tosala recherche. Ezalaki na 86 te na 90 maloba ya papa. Bato bafouiller. Bamoni que c'est vrai, papa azaki na liloba. Alobaki. Mais na 90, 90. Alobaka makamwana ezaka mokola yenga. Pagene oye. Vous allez recherche, hein? Vous mourrez ma camango, mais vous mourrez en hôtel. Vous mourrez en hôtel. Bon, nous sommes à moniter, car si vous avez mouru en haut, à mon en haut plateau, aya, ceux qui pèsent la cassette, et ceux qui ont comme maman, tout la nature de la bisognos. Même si nous avons monté mes amis colo. Kabango na yebi yango tosiki makambo nini. Kasi nini ko? Ngara yebi yango. Nani yango ndenge ni? Bato mibale na ba recherche na bango bamoni yango na mikanda. Toyebi te soki banani yango bakomaki yango mikanda yango. Alors moko akotanga toyeba makambo nini papa alobaka. Natangwana le 23 décembre. Na komba na mara pe moni mo centre, mais si tata moni mo centre ne mo pesibiso maloba. Nous allons lire Oye comme bien en français, mais papa carte a la traduction na lingala. Extrait des messages de son éminence papa Dangenda Kontima Joseph. Matete, dimanche le 23 décembre 1990 ou 90. La date d'aujourd'hui, 23 décembre 1990, est devenue une date importante pour nous. Pour quelle raison? La période que nous vivons actuellement est sans précédent. Je vous ai beaucoup dérangé en vous demandant d'aller chaque fois à la soirée spirituelle. Mon souci est que vous soyez sauvés et que vous aidiez les autres à être sauvés. Je répète, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le 23 décembre 1990 ou 90, retenez bien cette date car il se fera quelque chose à la même date. Dimanche, le 23 décembre 1990. Merci na kombatata centre. Na mokolo wana papa message na ezalaki na lingala. Yango wana na extrait oyo ezalaki traduit na français na papa révérend Elébé. Inde asali traduction ya extrait ya message oyo totangi lelo ya papa Dangenda. Ezalaki na Matete le 23 décembre 1990. Alobi boye. Mokolo ya lelo ya le 23 décembre 1990 et komi mokolo monene pona biso. Nantina nini? Eleko oyo biso tozali na yango
ekokani te na oyo na bileka natumisi bino mingi mpona kosengaka bino kokendaka soirée spirituelle ntango nyonso. Posa na ngai ezali ete bino bobikisama mpe bosunga mpe baninga mosusu na kobika. Nazongeli yango na kombo ya tata mwana mpe na Molimo Santu. Le 23 décembre 1990 bo simba yango makasi date oyo po ete likambo moko ekosalama kaka na date oyo na kombo ya tata mwana mpe na Molimo Santu. Na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santu. Merci papa. Na bolanda kama loba ya tata mokonzi ya bule na mokolo ya yenga ndenge ya rekomandaki biso ba jeune to luka nde to mekaki ko luka nde baye oyo bazwami na mikanda oyo l'ekimbangisme. L'ekimbangisme eza livre ekomami epai ya papa Alphonse Banzuzi nde kuna lokola nayebaka ke na kati ya livre yango ba message ya papa pe ezalaka. Eza livre moko ya 520 pages e na kati nakendaki lelo juste na tongo ntango mbula ezobeta nake kofuye pe namoni message yango na intégralité nango nyonso. Ezalaka mokolo ya yenga e bayambaka bana nde papa azwaki mpe maloba na nsima ya boleisi to ya boleisi bakolie nzoto son éminence papa dia ngenda asalaka libondeli liye na kombo ya tata mwana mpe Molimo Mosantu. Nkolo na biso Yesu Kristo touti kolia nzoto mpe komela makila na yo mpe tokomi na suka ya eteni ya milulu ya mokolo mwa lelo kasi tokomi na ino na suka ya mokolo mwa biso te pamba te tokomipesa kaka mingi na mosala mwa yo. Tozali na esengo pamba te bana bayo balei nzoto mpe bameli makila mayo nkolo zala na bango mpo ete mbula ekobanda okoka kokamba bango mpe bakoka kokutana na Nzambe tata mwana mpe Molimo Mosantu. Okoka kobatela biso na mabe manso makokwela na mokili. Papa Simon Kimbangu olobi na biso ete Nzambe akobongisa, donc Dieu pourvoira. Lilobali elendiseli oyo tozali kobatela yango na elikia. Zala na biso mpo ete tokoka kopesa yo mokongo te mpe kotia yo na to kotia satana na esika na yo te. Nde papa sikoyo ntango asisi kolendisa bana ndenge bayambamaka nde azwi sikoyo maloba na nsima. Na nsima alendisaki bandimi na bolobi boye. Date ya lelo ezali date moko ya motuya pona biso banso. Pona tina nini nalobi yango? Nalobi yango pamba te na yebi ete na date oyo ekosalama likambo moko ya motuya. Bosengi bolimbisi oyo tozali kolengela esalami na ino te na kati na mokili. Esengami na biso komilengela malamu mpo na likambo monene oyo po ete tozwa yango litomba. Nazali kosenga na bino kotika te kokende tango nyonso na pokwa esantu. Posa na ngai ezali ete bomi bikisa mpe bobikisa lisusu baninga nazongeli.
na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu bosimba mokolo moye mwa le 23 décembre 1990 nzambi na date eye likambo ekosalama. Donc alobaki yango na français alobi je répète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De retenir ce jour du 23 décembre 1990, car à cette date, quelque chose se réalisera. Nde na sima ya komonana na papa, tosololaki pe na papa moko papa JP. Papa JP asalaka na dépôt ya musée, ye azalaka témoin parce que dimanche tolandaki papa alobelaki likambo ya bambuta oyo papa atelemisaka. Papa JP papa azalaka jour ango nde apesaki biso bakombo ya bambuta oyo papa atelemisaka ete tokabola bango te. Ezalaka papa Mawete azalaka à l'époque représentant ya ville ya Kinshasa. Et secrétaire ezalaka papa Nanga. Nde na sima papa yaka kotelemisa lisusu papa yalala atambusi ye e na suka lobi bango misatu ndenge bozomona bango wana bokabola bango te. Na mukuse papa yango wana ezami na page 430 pona bai oyo baza na livre oyo ya l'équibangisme oyo ekoma papa Alphonse Banzuzi, page 430. Merci papa. Merci, c'est bien. Tout le monde a ce qui va papa baza koloba ba mososo ba yoki ba sembinga na moto mais ba mososo tozaki kokoma ezaki bongo hein ezo lokola Mathieu akomaki, Jean akomaki, Pierre akomaki, ndenge totange mikando oyo mutu na mutu azalaki kosala ya ye devoir ya kokoma. Sinote makamu eza komema kaka sans moko. Surtout na date wana ya le 23 décembre 90. Jiko tolanda ye moko papa soki alobaki nini tiela biso cassette wana esoki ezali bongo be bongo te toyoka ye moko papa. Pourtant tolobaki yango mokolo yenga bato baningani nini yango lisusu bolamu nde toza koluka. Bolamu yenja bieya te eseweza na biezala te. Kasi 23 décembre 1990 epesa manga kabiso tango ndeto kujua nzutu pe makila mayo mokolo mabiso mubadi kusila ni sala na muna kuma fe ye mwana vela kene mama mingi ko kanti onkomi kata mana kero musantu 23 décembre 1990 epesa manga kabiso tango ndeto kujua nzutu pe makila mayo mokolo mabiso mubadi kusila ni sala na biso misiri nanu te kasi tozana itengo pamba te tomoni bana na yo bazi yo nzambe na biso lata bango na mabenga kwa te bokumi na biso na momumu asika tokutana na yo nzambe tata nkolo yezilo mosatu oyo bokubatela biso na makambo maya kuyera biso na kati na mokili liloba na yo papa simoki mbangu ete Dieu prévoira beledi kama na yo wana rubaki ne ekangami na biso na kati na motima tika tolata biso mpwate tokwesa yo na mabele te nde toremplace yo na muyini na yo Lucifer lata biso longola biso maladi ya nzitu pe ya molimo mpwate tokosabeli mikano na yo nzambe tata koriwezela mosatu lata biso mpwate tokokisa mibeko ndenge opesile wango na tata Moïse soko tososi mibeko etosaleli bolingo tosali misala banda ntango wana nde osepeli timbangiso ye timbangiso ye
batata ba mama na kanisi avant d'être entamé si sarabi sunje to sara kana bodi matata na mwana pia elimu santu na kanisi papa mawete ye le commis représentant de la ville de Kinshasa azara kana secrétaire kasi azara kana inspecteur te dangwana bandana tango na keleke na naputute na lobaki te papa yalala akumi inspecteur Kimbagi soye papa yalala akumi second ya papa mawete na secrétaire na bango papa nanga binimo ko bosibo yibiye donc bango misatu bakusala na kumuna tata na mwana pe elimu santu so kani Mkume tata mwana pe elimu santu na kanisi soko nangani na kambo na duviete papa yalala akumi inspecteur de la ville de Kinshasa na kanisi sikawana nyenye na kanisi sikawana bosibo azali inspecteur ya mutute azali inspecteur ya ville de Kinshasa na lingumba mususute kasi na lingumba ya Sainte Trinité tata nzambe nkoli yezu elimu santu papa mawete papa yalala papa nanga ya mwana alubidete na nkumu na tata na mwana pe elimu santu na lingite bosi ya songi na kati na bangu misatu soko na kutane na yo okei nyenye na lebi so na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu na elimu santu toti papa yalala inspecteur de la ville de Kinshasa na lingi na ngai ko kate o bato ko tia songi mawete alingi tata yalala te mawete boy na boy wana na boy na lingi pe ko kate yalala alibie mawete azali boy wana na boy ko kabala bangote na lubi disu na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu bango misatu basi dikamumoko munene na lubi disu na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu le 23 décembre 1990 boka batatu botia ho historique pamba teri kamekuya le 23 décembre na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu ngai na lingite boka bola bango tozali lisusu batu na boka bona te bolo bate tata yalala ye azala kama wumbo abandi kiwumbo mukolo wana butamaka mebanda mukolo oyo abutamaka na lingumba tata simo kimbangu babengi ye kimbangi se babengi nani donc ngai papa fuma longo nazali nga mutingo mbete nazali pe mungala te nazali pe muntu muindo te donc bisingo ko tuzale banani ndenge tozali bakembangise attention na kokabona tozala bana tata moko mama moko tozala nzutu moko etungi na biloko miso matoi motu su minu na molimo na munoko na makulu na maboko biloko nyonso twana ezali na kati na nzutu ezali na kati ya nini donc bokabola batu misatu wana te soko bokaboli ba mosoro na kusepela te donc kokabola batu misatu oyo te na boyi na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu ya elimu santu papa mawete papa yalala papa nanga bango misatu bakonstitue nzutu moko nzutu ya papa simoki mbangu nzutu ya nkolo yezu na nzutu ya tata nzambe tokani na silisi boyi tobodo on pouvait être manapé le Monsanto. La ville de Kinshasa, to compléter vidéo zalake ko monala.
me pamba te nazalaki mosika ndenge nazwi na jungili napesi bango misato na maboko na yo yo papa simoki mbangu obuti biso misato mpo ate tokoka kotonga lengumba oyo elimu santo la sainte trinité parce que suka na likapo totili bango na maboko moko na bino yo ya bino na maboko na biso te pamba te biso tali bato lokola bango me totili bango na maboko na bino yo nzambe tata koli elimu santo po ate okolesa bolingo na kati na bango misato bazala bana na mibeko e bazala bana na misala zala na bango zala pe na mbuka na biso ya kisasa e na maboka nyonso ya Zaire kaka te kasi mokili mobimba po ate bokesa bozala te bandimi ya kisasa bandimi ya Centrafrique bandimi ya Zambie bandimi ya Congo bandimi ya Ponto biso baso tolingi nde tozala esika moko po ate tosala yo nzambe tata nkolo yezeli mosantu amen. Tolandi be tolandi te. Toyoki be toyoki te. Yango ya alobi bien. Totinda kibino soirée. Suki ezalaka kaka suki esila nango. Ezali kaka be ezali te. Mabondeli ya bangonga. Tosambelaka. Pe libondeli ya tongo. Bapeko. Poli kamu moko eza kozala biso na liboso alobi bongo bie lobi te na sanza nini alobaki na décembre ba décembre eza ebele toyebi te soki esalama nanu te balobi nga na décembre le 23 alors bika biyoko alors yango wana bapesa biso devoir ya kosambela biso bajeune misala ezala na biso mabondeli eza na biso makambo nyonso ndenge baza kotinda biso mpe tolo na tobokola mokolo yango papa nzuzi ya SPC te azalaki toyebi te soki ayokaki yango mbi ayokaki te azali yango mbi azali te papa nzuzi tala ye na ndako ntango mosu aza garde mpo bato nyonso fo tolobela yango temo ya nzambe nani temo ya moto nani eske likambo papa alobaki mokolo yenga ya ye moko ayokaka ezali bongo te me totangi yango na mikanda ye moko mpe alobi yango le 23 décembre esuki eleka soki ezali nano nini ekoyela biso ye moko kaka nzambe moto ayebi nzambe ayaka lokola moyibi akolaka te me alobi kaka likambo me alaki na ye te donc tozala mayele na biso tondimi likambo na ye kosalela yango tobebisa te pokamba papa mbenza koloba na ye pamba te oyo ezomona na nkamba mosusu ezali kobebisa malamu tosala malamu po tobika kasi mabe ezala na nkamba te tomoni likambo fo tolobela yango po bible alobi bongo papa umba bongo be bongo te ya koexplike biso na likambo makambo nyonso oyo eza na bible oyo tokoyokaka po nzambe surtout tata molimo santo alingaka sali te alingaka mpe mabe te papa nzuzo koloba na yo toyokana na papa umba parce que nzambe alingaka mabe te likambo ezali fo tolobela yango loba na yo papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na lotumu ya papa mpo na koloba ete tata nzambe alingaka mabe te epui tata nzambe asalaka likambo moko te soki ayebisi liboso te tokanisi soki totali na bana Israel ntango babimi na mokili Egypte
bakote na mokili elaka sanduku ya Yawe pe ekotaki ekumilaki na mbuka moko totangaka na Silo kuna ezalaki lokula siege ya makambo ya Nzambe tango Yerusalemi nano emonani te. Tata Nzambe apeselaki nano nzela na Yerusalemi te, ezalaki na Silo. Kuna na Silo nganga Nzambe monene azalaki kuna kumbu na ye Eli. Eli pe azalaki na bana na ye mibale bazalaki pe banganga Nzambe. Mais lokula Tata Nzambe ndenge papa alobi ke Nzambe azali petwa alingaka salite te. Eli tango akomaki mobange bana na ye nde bango bazalaki kopesa ye maboko. Mais misala ya bana na ye ezalaki ya malamu te. Bazalaki kobebisa makabo ya Tata Nzambe oyo bato bazali komema pona kotombe kokobonzela Tata Nzambe. Ya mibale baza kosala masumu ba mama oyo baza kuuta mosika na kati na libosu ya hema ya koyangana bazali kosala makambo ya mabe. Alors bato nyonso wana ndenge tomona kana nkamba awa feti ya nkamba mokili mobimba bamataka na nkamba soki likambo esalemi ezala malamu eleza mabe ekei. Alors mabe oyo bango bazalaki kosala bato tango baza koya baza kozonga makambo nezali komona na bato bazali koyima baza kobeta mabaku. Me nganga Nzambe Eli oli apesa directement bana netoli apesa kite Nzambe asiliki atindaki mutu ya Nzambe kokende koyebisa Eli naponaki yo ozala nganga Nzambe pona kotambusa mabota bana na yo bazali kosala mbeba me ozali kopamela bango te ozali kokumisa bana na yo ngai Nzambe otinga isima me na yebisi yo boye Nzambe alobi boye likambo moko ekosalema eko yoka na mutu nyonso koyoka likambo na fwa kamwa pamba te opesi bana na yo valere me Nzambe okitisi ye ayebisi ye boye Nzambe lokula siliki masumu ya bana na yo to na ndako na yo ata na mabonza mwaye lisumu wana esila eza te. Alobi boye tango bana Israele bakozwa bomengo ndako na yo kozala pauvre epui kati na ndako na yo mobangi akozala te bato nyonso bakokufa kaka na bulenge. Epui bana na yo mibale banganga Nzambe oyo Ofini na Pinehas bakokufa mokolo moko. Nzambe soki alobi likambo wana ekoyeka na mabele te. Nzambe aloki nzela ezalaki nini Bafilistia babandi kobundisa bana Israel. Bitumba ezalaki makasi mingi bayaki komona ete po ete tozwa victoire malamu sanduku ya Yawe ekita kati na bitumba. Mena banani bazalaki kobatela yango Ofini na Pinehas banganga Nzambe bino mwaye bozanga na bitumba ezate bino nde bozana pouvoir pona kobatela sanduku ya Yawe. Ekotaki na bitumba tango sanduku ekote na bitumba bayini baleli balobiti ai Nzambe oyo asalaka makambo kokamwa lokula kote na kati ya bitumba biso to bebi. Alors soki to sakane to sale erreur toko kozala baumbu ya bana Israel abenzoka nde Tata Nzambe aza koluka nzela po ete abuma bana mibale ya Eli Ofini na Pinehas. Ale tango bitumba kote makasi ale bayini babotuli sanduku ya Yawe bamemi yango na mokili ya Bafilistia babumi Ofini na Pinehas. Mena moto moko amemi sango na mbuka akuti Eli ezalaki nganga Nzambe donc anuni afande na kite pona kolandela ka mouvement ka munini ezali koleka na bitumba ayoka sango bayebisete mbote Eli mbote ndenge ozali boye sanduku ya Yawe bayini babotoli et puis bana na yo mibale babumi bango Ofini na Pinehas. Eli azalaki na kiti tango akiti asali boye sima akwe kingo ebukani akufi sango ekei na basi ya bana wana oyo bakufaki mwasi ya Pinehas azalaki na zeme penepene ya kobota. Mena tango ayoki ete sanduku ya Yawe bayini babotoli mobali na yo na semeke na yo bakufi epui bokilo na yo kaka sikasika oyo akufi abie azalaki na zeme penepene ya kobota mikolo ekokaki te tango agunzamaki alengi akufa baza koyebisa ete kokende te kokufa te deja obote mwana mobali tango connaissance ezongi atali mwana apesi mwana wana kombo Ikabodi lukumu esili kati na Israel parce que bazalaki na niveau moko ya makasi pona kozwa lukumu
mais tango sanduku ekei batikale maboko pamba. Donc makambo wana nde yango esalamaka kuna na silo. Donc vraiment likambo wana eningisaki mokili sanduku yao kendaki 7 mwana mokili ba Filistia kino nzambe alukaki nzela lokula ezali sanduku ya mosantu bayini tango ekei kuna malade kendaki kuna kumaki kuna ya ndenge mosusu bamoni tozungisa sanduku ya yawe sika na yango nde bakamataki mabonza ya or batiaki na sanduku pona kozungisa isika yango ezalaki tango ezalaki kuna bamoni ete moye zunga na silo ezate pase silo ekufaki ebebaka nde ezalaki na ndako ya tata moko kumbu na ye Abinadab mwana na ye Eleazari ye nde azalaki kobatela sanduku ya yao. Après 20 ans David atungi Yerusalemu. David amonaki ete malamu te sanduku ya yawe ezala esika mosusu ngai esika mosusu mboka nzambe esika mosusu nde basalaki programme po ete bakende kozwa sanduku ya yao. Tango bakei mpona kozwa sanduku ya yao babimisi yango na ndako ya Abinadaba. Tango baza kokende na nzela bangombe baningisi sanduku po batiaki yango na charrette. Alo tango sanduku eninganaki tata moko amoni ete malamu na protéger sanduku ekuya te ale nzambe abumi Uza pona nini ezalaki musala na yete pe azalaki akubongama te nzambe abumi ye. Tango bamoni ete mutu akufi kaka mbala kaka David abangaki mingi babumbaki sanduku na nzela bakei na Yerusalemu bake kobongama basali sacrifice pe babeko aprende bayi kozwa sanduku ya yao nde ekoti na Yerusalemu. Donc nzembo oyo Psaume 15 totangaka esalamaka pona liwa ya Uza bamona kete nzambe aza makanda ya ndenge boye nani akofanda na ndako na yo nani akowumila na hema na yo babandi kolobete oyo atambolaka sembo oyo asalaka boye na boye. Donc ekobanga wana ezalaki pona liwa ya Uza. Donc nzambe soki asiliki azungaka nsima te nde mwa moke papa ndenge apesi biso nzela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci papa pasteur tolandi mpe toyoki mpona kopesa mayele pamba te mboka oyo tovandi biso moko mpe tolobaka ke nzambe azali awa tolobaka mpe tolobaka te bongo tokobatela yango na sali te na kimia na mibeko na mibeko parce que mingi mpe tozali awa toyebi te mpo bazotindela biso mipepe ya ndenge na ndenge ezokota na Yerusalemu mingi deja si tozwami na mipepe wana elembo soki elongwe okona kozwila mosusu wapi place ezali kalikile nanu yo moko elembo ezali mpe si elongwe ezali biso nyonso tozali ezali volume ekite matia balobi ezali oyo yoko tozoderange na yo pamba te ezali boye soki tobongisi me soki tobebisi nzambe azongisaka bato na bowumbu tala bowumbu oyo ya kalakala oyo ezali ke nzambe sikoyo amoni ke bato basouffrir mingi 4400 ans ya bowumbu ya moto mwindo elelo oyo koleleki tolobaki depuis bandeko na biso parfois bakendaki bowumbu na États-Unis 400 ans ezokoka na 2019 bongo be bongo te 400 ans tozotala nzambe soki akoloba nini mpo bana Israel basalaki 400 ans bakomaki jusqu'à 430 ans mpona nini kobongisa Moïse totalaka epa tozokende mabondeli ya mfumalongo alobi te bowumbu ezala lisusu te libanga esali nini ekoki kozala likolo ya libanga mosusu te fo esala nini elongwa
kolo iso alobakia yango batili biso mabondeli makasi mutu na mutu azana na esika na ye na kimia yango biso tozobondela butu moi nzambe akanisela biso pasi eleki mingi mpona bongo témoin ya mutu nzambe témoin ya nzambe mutu toyoka papa nzuzi na le 23 décembre soki azalaka te nini oyo ye ayokaki oyo mpenza azalaki na nsima ya papa omonani posani papa oyo bazomona yo te papa nzozobanga bakini ekoteli yo eloba sikoyo bayoka yo nakomba tata mwana mpe molimo santo mpona likambo etali likambo ya le 23 na 90 papa alobaka yango aye koloba mosusu dimanche oyo elandaki susu mpona likambo etalaki oyo papa donc alataki donc chaussette dans le chantier couleur abengi papa bobe abi talanga na makolo esili papa bobe abi papa dona moni eloko moko te abengi mama monga dona moni eloko moko te Christelle mwana wana ya moke nde ayako yebisa papa kasi bachaussette donc eza nous changer couleur mwana moke kutu alobi sima papa abandi kopesa bani bachiffre apesaki bani bachiffre ti aye koma na nino chiffre 23 adi chiffre oyo 23 oyo bosimbango malamu na ntango ekoya ekosala donc likambo moko ya monene napesi ane te kasi ekosala likambo moko donc ya monene alors ntango wana papa alobaki makambo wana yango wana papa likambo nazalaki nango donc yango wana donc likambo kangaki osimbaki le 23 ekosala likambo monene oyo ape ezali yango apesa yango nano. Merci papa na loto bonayo papa ezalaki na dimanche le 19 janvier 1992. Merci papa passé au Kenovana. Le 19 janvier 1992. À l'Obiboé. Faites attention, ne marchez pas comme le mouton. Priez comme il faut pour la conférence nationale souveraine. C'est difficile. 3, 5, 15. 3, 5, 8. 15, 23, 2, 3, 5. J'en ai demandé l'explication, mais on ne l'a pas encore donné. Celui qui me l'a montré, il ne m'a pas montré ce que ces chiffres-là signifient. Prions comme il faut pour que la conférence nationale souveraine se passe bien, car il y a dans cette salle des esprits de diverses natures et des décisions qui y sont prises relèvent de l'arbitrage avec comme conséquence la mésentente parmi nous. Oiza maloba na chiffre papa a pesaka. Na lingala tokoki ko bongola lobi boye bokeba botambola lokola bantabate bobondela makasi po ete conférence pour la conférence nationale souveraine ezali pasi 3 5 15 3 5 8 15 23 2 3 5 natuni ndimbola kasi bapesinga yango te mutu oyo alakisinga yango ndimbola ya ba chiffre oyo te tobondela
ndenge sengeli po ete conférence nationale souveraine eleka na ndenge sengeli po ete na kati ya ndako wana bamilimu mabe etondi mingi, bamilimu ezali ko bazwi bamikano ya ndenge na ndenge oyo ezali kouta na baposa na bango, kasi eloko ezali komona na kati kozanga boyokani katikati na bango. Amenez-nous makambo ezoleka kuna lobi ezali komema biso mpo ete tobomana na baposa na biso, tosala tokeba makasi mpo ete makambo ya mabe mpenza mpasi ya makasi ekota na mokili te mpo ete baseka biso. Wana maloba na ye papa alobaki na mokolo. Merci. Kamona ba chiffre wana pesi makamoto tomone na miso eleki makas kobo mana elekaki makas batu pe makanisi wana ezaka kati lelo ya kobo mana nzambe se alobaki avant que makambo eza koya ekozala makasi ezali pe moment oyo alobaki ete Afrique ezokende kokweya oyokaki be oyokaki te kasi asengaki nde mabondeli makasi ke tokoboma bomama bakoboma biso mingi pardon mpona bomisa likambo 3 5 15 toyebi te soki eza liboso besi eleki bino bomoni ndenge nini bino boyebi te tiri toyeba te makambo ezomona na miso o bachabe eske tosambelaka tozwaka bavision ke tozwaka te pepa toke moso kamba oyo eleki bi ezali nani nani eleki te yake olobaka si mukuna fundu kuna munchobo makutari mana munchobo zeiwe wako marata webatana wa marata ule sengo mona munchobo mwananta muminga mwana muntu mulabingana biso bangala tuyoki yango elakisi nini tuyoki te mwana ya motu na nini mwana ya nyama yango wana nalubi na Kikongo. Merci mingi papa ndenge opesi biso maloba ya solo kwani ezali basekre ya tata Nzambe 3